kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 la kunga 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 ya kunga 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Bien, notre cher fidèle de Tala Lelo News 10, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Bo Tala Lelo. Dans le cadre de mes 4 plus introduction, Bissowana, tout ça toujours dans le système Infokama, dans des éléments. Interprète tout ça quand on est na chaîne Nabinota Lelo News 10. Un grand merci bongo, on a remercié bongo staff technique na Mobimba. On a bongo d'Aquila Diwates et pourquoi pas Lelo Motama, il y a réalisateur c'est-à-dire que elle cible mon Nevin Poutou na Pessie Bambote na Pesa Susumbote bongo na mère Mila Bella Dinganga. Un grand merci na maman Elisa Pedro, un grand merci na Tantine Botala Tala, un grand merci de sous na Fodi Mayemba na maman bongo maybe boza partout bota la biso na les champions malais là de Londres mais les autres invités ne sont auto partager boy ba mingo boy ba gité ya zali bongo porte-parole il s'agit de Dadi Mola bongo a évolué ka bongo na orchestre la team Wata héritier Watanabe dès que auto partager na ye mais moi marimé muke beta keke non Dadi Mola jarka lo wa ndi alinga tenga mato atengami en bota la bite to ko solo lango et puis to ko taper na ba détail ya ma solo ya disque la bango to baneni nezalande to zane to partager le sako Dadi Mola le sako le Mbokati de la presse le sako na batu tout ou ba Holanda biso ou ba moninga lisusu de nouveau na ba itando ike na bango encore na ba téléphone na bango na ba computer na bango ordinateur le sako na bango donc na ebiki ngana bana poto to solo la mwakala mais Dadi Mola na bango yeyo quoi. Bana poto bosolo la kala Dadi Mola na bango yeyo na bayi partout dans le monde. Dadi Mola lelo porte-parole il y a héritier Watanabe mais Dadi Mola ko sabiso no ba nungu na ibi to benga nungu to benga oni ke otengami na la team Wata wa Julien Botals Naza porte-parole et le directeur de marketing de la team Wata. Voilà. Et puis lelo so balobi ke na niveau ya presse balingi ba pesa prix Nobel ba pesa ngonga na ba porte-parole parce que nga na telemela ki makambo ya la team Wata na pesi goût na ba master mususu ba ya pe tout travailler lelo na la team Wata donc nga mafuna la ta palme d'or. Vous se comprendre lelo pour BMO iso beta côté presse on a tellement luba izada Dadi Mola. Et Kolongwa c'est trop dur pour na Olongwa la team Wata pour na kinde wapi nga bandana na la team Wata na tikala ozwa ni blâme ni suspension ni sokini donc na tikala ozwa yango te ce qui peut-être ba tout ba moninga moi mingité c'était par rapport à déplacement parce que na niveau à la team Wata yemoko patron nanga moto na tembe moto makambo na obenga mikolo moto makambo. L'homme le plus difficile du monde, l'homme le plus compliqué du monde. Abisanga Dadi, si tu as un voyage à faire, n'hésite pas, viens me le dire. Voilà, tu es un responsable, tu es un père de famille. Donc, ce monde qui est côté kuna ko kende po payer ta moi karna yo ya nangu, ko hésiter mais respecter les normes et à boulot. Donc voilà. Donc j'étais en déplacement. À Kina Brazzaville, après Brazzaville. Nake Matadi, après Matadi nake Namibie, après Namibie nake Angola et après l'Angola nazonga ki Kinshasa. Deuxième semaine ya ozonga nanga Kinshasa nde na yaki ko bela. Na bela ki vraiment sérieusement.
Bon, bon peut-être si il y a des gens qui m'écrivent, des gens qui me le demandent. Mais comment ils ont mon té? Comment on a la télévision pour na il faut sentir na ngana nous ala bien. Si santé ça bien, le poste ça bien, na on a la télévision parce que c'est ça mon travail. Pour tellement qu'il va mettre ça na on peut-être na 6-7 émissions. Bon, tout ça peut-être un mois bazo mon ngati. Donc peut-être c'est par rapport à ça, tu as coquille aux alana édition. Mais moi je vous dirais, na olungwa la team wata, te kolungwa la team wata nange gozala zo na zui oyo na yaki golukana la team wata. Pour la team wata ne makambo, la team wata ko pele biso lisusu ko bakisela biso lisusu ba palais, la team wata ko bakisela biso lisusu mituka, la team wata ko bakisela biso lisusu ba relation na makambo biso to luka to zala nango. Osomona. Donc la team wata c'est un nouveau vent. Je suis le premier porte-parole de la team Wata, donc je suis l'histoire. Et en plus, dans le baron, on a un endroit. Musique à maison mère, ngana somba baba, mami tukana wingi musique à maison mère, porte-parole ligne somba jeep na maison mère. Porte-parole ligne. Porte-parole ligne anda oula ta net ngana maison mère. Porte-parole ligne azala responsable net ngana maison mère. Azalati. Ngaso na longwa la so na longwa na ya la team na landa héritier par rapport à vision pour mon aïe que ndenge to kinde la boué que ba pouvoir mususu bandi mako koma na ba déclin nini ba pouvoir mususu bandi ko koma na ba déclin d'où il faut que luka ba nouveau pouvoir o yebike et ko mema biso ti ba 20 ans 25 ans lisusu parce que les lo ba jeune tout ba na 20 ans ba jeune ya la team Wata. Ba jeune oh bana na moment ba ko 45 ans. On a peut-être orchestre monsieur sur Obima d'où ngana go régner bien. Donc to ko kola lisu ensemble na ba jeune wana parce que ba ko yoka ka musique ya la team Wata to ko zala ka na ba pouvoir. Excusez-moi donc voilà. Lelo il y a d'autres personnes oyo bandimeli la team Wata. Ba bimisi mongo na bango pour la team Wata à voyager. Et puis par rapport à la confiance, na ya vision. Muto ko sa ote que non na maison mère porte-parole mo wa bangi sanga to pour non. Ba bangi sanga nani. Ngana zana makambu. Makambu ngana zana ngo. Makambu baluka na ba jeune intelligent, ba jeune courageux ngana nango. Siko place nazala na leka ka bango na kima bango ndeni. Yes. Dadi mona baïba hôtel partout dans le monde baïba confiance to message ni européen ça na baïba hôtel bazuzela disque na bino bima o héritier watana basalisi na kolo akisaki asangisi ba miss azu ba mise na ya maison mère na ya Badolphe Dominguez na ya partout au komona karaki pour abeta est-ce que héritier watana ba beta pe que non to uzana ndeni perception na oloba boye kosangisa ba musicien ya boye te ba musicien on a bazalaka ba musicien héritier Watanabe ndeni mais ba ivraka na orchestre mususu na ndenge que batu ba yebi ke muto makambuye wana mazo travailler na entreprise moko boye bo biso lié que to vendre la bandaku to koki o vendre la bandaku te to kota na no orchestre mususu jour muto makambo olongwa ndeto rolandai tu vois nde muto makambo lungwa ki yango moni bato ba musicien na yo bazala na ba orchestre mususu nde baya donc c'est pas dit qu'il y a ba musicien batuti et puis la musique congolaise c'est comme ça donc orchestre ça assis comme bato bazo travailler ba mama na bambiaka yango mona tozo kenda kaka tozo beta kaka kitoko parce que makambo o ezana na kati ya disco ngana nda ko loba na bino Julien Disque Obima. Bozoka Bernadette Masséon. Les gens se retrouvent. Les gens se retrouvent. C'est la paix qui watana ba bini sapé. Pona ko bina kutu tika. Pona ko bina kutu tika parce que tous ana ba animateur ya danger ya somme. Kunzardo azawana, Avatar azawana, des modes d'ambiance. Platana be azawana. Na ba concert ya pamba ou sentir que batu bazo bina batu bazo toka batu bazo pimbwa dadimola le solongo dadimola
directeur en marketing na la team Wata na moi peut poser belé na ba Francis Dibaya Francis Dibaya c'est un frère Oyo to bosser na c'est encouragé ngana on c'est là parce que quand les gens m'appellent me disent Francis c'est bas ngai salanga bien depuis na moi peut bobakisi tu batana babakisi sous na bande comme sous comme na cadre marketing non on a peut-être na cadre et à presse parce que moi, je m'occupe du marketing de l'orchestre. Alors, marketing est tellement vaste. Tout ça, quand on a Francis Dibaya, ma kambusu sutokoki ko sala yango te potoko za la limiter. Na moment où l'album doit sortir, nous avons besoin de l'information. Les informations ou encore les news de la team Wata doivent être propulsées par ceux qui travaillent dans la presse. Je m'en les lots taliba dam sous le toit na bango so taliba gloria olangi bazala na biso tout travailler na bango tu vois donc baza belé ou tout travailler na bango tu vois donc c'est un département qui est vaste mais dadi moulaza on a parce que les lots mutako contredire azati mutako ignorer azati tata uyu na yimoko patron nanga le bar les porte-parole intelligent mon image ngana image à Wata. Nous avons besoin des amis, nous avons besoin des frères, nous avons besoin des sœurs, de sorte que tout travaille na bango. Partout dans le monde disque makanto assurance européenne sa bango. Disque zobima le 29 août. Le 29 août. Le 29 août parce que Wata a déjà avion naï semaine oyo pour se rendre à un niveau ya poto. Quelles sont les stratégies que pour ça non pour que disque one is a secret. Na bombi. Le PCK le 29 mais Dadimola marié. T'as les lots Dadimola. Toujours cola. Il faut ba étape changer. Bien abiso king aloba. Tutinda mana mokili poto bota. To bokola. Babala. Voilà. Donc étape en yango ya vie. Pango yango wana ya vida dimono na bike batebele pe basepe no makasi mo bambote pe na mama pe ouais la une kawa mulaskin bambote ça mutambo ya province liaza Bakongo na Maniema donc voilà Bakongo na Maniema est-ce que masolongo ndo moni tant d'adimola à Bali na ndenge mo entourage ne baninga pe ba confrère na ye ou qui comme ba porte-parole ba mission ba yambi on ndenge. Oui, ils sont très contents surtout ba porte-parole. Obi dans le temps jadis, il y a d'autres gens qui pensaient que les porte-paroles bazaba vaut rien, les porte-paroles ne sont pas de responsables et tout consort. Mais tu vois comme on a vu na biso ba King Tequila ba Roger Ngandou ba qui faut faire face. Que nous sommes des responsables. Beaucoup de mabiso na bandingo te. Ce qu'on a fait si qu'on a musika tant on a yaka, ne au mona bayaya baza on a ba travail na binga il faut ermo bona matape ko leka ermo bayaya. Place bayaya basuka nga funa kinde. Ozo mona yango to kinde poto la kisa kaka batu que nous sommes des responsables. Batu mususu bota dadi mo la bali. Dadi mo asine dadi mo zoluka kanzela li duso poto take evanda vraiment. Soki balobi pona poto. Wana kutuba mika balungola na bango ba ide ba mulaskin bazapi ba mulaskin ba na Londres de comprendre donc poto izamboka neti ba mboka nyoso po mutu pa ko luka kovanda na Matadi mutu pa ko luka kovanda yo kanti ba tutu ba na poto ba l'équipe bato ba vanda na Maniema na lar poto izamboka oyo vouloir ya mutu na consentiment ya mutu isinga ki peut-être ravanda. Il y a ceux-là qui partent en Europe, est-ce qu'on s'engage dans la vie pour un intérêt si et après, là, ce ne sont que de penser à Batou. À Kinshasa, je me bats tellement bien. Nala la ranzalate, nazanga ya roulatate, nazanga ya routambolate. Mais l'homme doit s'engager pour accommoder sous plus responsable. Mais ce que les gens pensent, c'est ça nango yangoti. Yanango yangoti. Comme le gouvernement matoy. Ati yum to liboso lobi. En plus, mère aba mulaskin yango
faut tuna ngana yeto ibana wapi to ibana na tani ni pe na momani wana mwasi nanga ya classe nandeni tuzo tanga tantine mwa kitoko mona ka banini wamburiaka e beta lisolo wamburiaka tantine wana wamburiaka e. Moi j'habitais la Gombe, elle habitait Yolo. Et ça là que Bobi ma école, Boye ma coloti, Yolo ermo bandio solisaye à répondre au PT. Tina Souka et ça là que relation avec Ekoli. Voilà toi là bah 16 ans 17 ans bani. Aïe aucun épée pour tout donc voilà. 16 ans 17 ans tu peux pas mal selon to kota pe mo ndam lo to beti selon 16 ans 17 ans même ezongi susu ndenge nini ezongi susu ndenge mère Monique asuki te ou bien c'est le destin muto ko sukate ceux qui muto za vivant ou encore la personne est vivante comment est-ce qu'a kosuka a kosukate ko suka ya muto za point ya nzambe Escutant to loba tangu yo lobi ki asuki na habité na sens ni et tu penses que bon ngana loba tu penses que ba jo apoto ba likara biso ba un avantage peut-être que no balamba bilamba kuna balamba mituka kuna balamba ka ba téléphone kuna mais balamba ka courage kuna te balamba ka pe responsabilité kuna te. La responsabilité, le courage, ce sont des aspects innés au mutazala anangu. Ou tishingat. Nako kile lani. Peut-être 100 000 balles, to 50 000 balles. Mais ou ya osomba mutuka to ko kile lango soutena ba âge na biso tuzanangu. To pe ya kotonga mabele nanga to ko kile lango pe soute. Kala mingi te yoka ite eloko ekotaki na mwa mabele ekotaki lisusu mais nakenda mikili te na suka kaka na réussite mikili nakenda kaka na réussite na Moscou donc voilà le courage eza aspect oyo ezalaka ine na vision ya mutu donc voilà eza tekeno suki eza destin donc Nzambe alobaye kaka ki beaucoup kenda il y aura un moment beaucoup kutana il y aura un moment vous allez faire ça. Donc voilà. Donc ce qui est à la kaka pour nami kili. Ba parents na balinga balingate. Mais ce moni ba parents na ba permettre pour isa pour kaka nami kilité. Isa vision na mutu ya mutu. Donc voilà. Alors merci beaucoup vraiment Dadi Molatoko vraiment pour ce qui na lobi mabe. Ce na lobi mabe batuba limbisa. Maintenant, nazo mi défendre et puis nazo défendre la mère des Moulasquins quoi. Donc voilà. Donc batika na bango biso to paiement. C'est un moment où il faut baper sa chance ya kosakanate na vie. Chance. Mokako soit surtout ba porte-parole. Oh, il faut babeta maboko ba musicien babeta maboko. Est-ce que vous avez ça que Dadi Molako malsusu moi peka likolo? D'ailleurs nazala mapeka likolo te. Kobalande komisanga mapeka likolo to moi lobeli pe Dadi Mol changer na epte ba ba tala partout dans le monde. Écoute na loba bien makasi. Po er na yaka yango te po ilo moko ko changer na ba vie na biso izati ya sikaneti nini ko zala na vie nanga. Lupangu nazala na mabele batonga pe. Mutuka na somba na tambola izape. Merci beaucoup balandi émission tala lelo nabi ke toza partout bota la biso Dadi Mola tozonga nabi ke tozonga wana vraiment to komochité na émission na biso vraiment tala lelo toza bon invité na biso auto partager na ye il s'agit de Dadi Mola donc beta moi masolo o ezala ki wana partout o ezala ki Dadi Mola longwaki et après et akosala ki to beta pe masolo ya ndenge Dadi Mola pe abali nde babakaso ki mobuninga bali sepela ndeti émission tala lelo avec Julien Botalata na chaîne Nangota Lelo News 10 parce que ba bonne chance na liba na bino vraiment. Merci Julien. Maître ancien donc yo pe mère aza côté kunat. Mère Mila Bella Dinganga Bambote donc la femme des disques.
vous allez à l'olendo teint na mona kayo kaka botalata la Julien onga na ebi ils a par rapport à l'éducation bisoto anango parce que moi si a poto ça spécialité que moi si Afrique tout moi si Afrique ça moins importante que moi si Europe c'est juste que il y a ceux qui ont eu la grâce il y va en poto et ceux qui ont eu aussi la chance de rester en Afrique. Ils ont un kaka que ou avant d'Akoto ou avant d'Akoto. Viens de Fao, Matumona, Bambo théâtre ici Kazali et namoni pe mastananga à Talabiso Washington. Obiet Washington. Et toko bondela yo e babwaka na Diego. Pa vinanga tata azala bongo na Kenya. Apesi mbote Washington yo ebi mon ami. Vinanga de fa wayemba la kisanga verset nini ba komana Bible. Mobali il faut abala moi si a province na bango. Monele na moto moyindo kutuna mon kiliba zako balana. Pourquoi yanga ina yo vinanga ekoti badoute. Je ne suis pas un chanteur. Donc tout longolaka complexe ou izalaka naba noko. Noko mumi a poto aza mwasi neti basi nyos. Pour nous obetaka c'était na place wana. Poni kasi po batu belé babangaka. Bazala complexé que non akoki ko fréquente akoki ko affronter moi chioté. Ne moko pena mibali misusu ya poto pe moni pe momi moko akina bia moi sur complexe pe na ko linga été. Donc tous ala na deux complexes de supériorité na d'infériorité. Ça analyse moko da dimola disque ebi mana fin dimo da dimola ba pe na fin dimo calcul kaka e magana cadre BSB stratégie. Tes belles stratégies t'excusa makambo ndenge excuso kendela. Ben oui. Makambo zo kendela boy donc il faut siko makambo. Yango to loba ki ngana loba wata za mutu makambo. Ce que ton on loba mutu makambo ba to bazo comprendre te. 30 ans au degré comme 33 degrés. Boze la disque ebima. Disque zo bima. Bo mona makambo peut-être bino banda ko s'attendre te. To makambo orchestre mususu sala te bo mona héritier wata osalango. Bozala na bino. Boza na bino na pesa mbote bongo na mama Titi Pedro la source na pesa ba bon séjour na mboka na biso vraiment c'est-à-dire que bon séjour au pays maman Marie. Un grand merci na Yemoko les champions Malela de Londres, pourquoi pas na Jino Ndungi na Katsa Paris, pourquoi pas na Yemoko Yannick Ingila, Gesha Mongani na Ebik boza partout bota la biso mer mila bela dinganga na Katsa Londres mima wetu pe bota la pesu ba mbote siko zali vraiment un grand merci na bino nyonso. Dadi mola batba retini ndengo lekine émission tala lelo. La team Wata bao zilana lungwa na kotikalaka ko lungwa la team Wata ti soki Watanabe Gogan moto na tembe muto makambu l'homme le plus compliqué du monde alobi nanga dadi nalingi ko mona on orchestre nanga ti na ko bondela kai ti akozongisanga et puis na lungwa pe pona nini na swa na raté na bunda raté na zala nanga motema mabete. Donc nazo salaka musala onga na salaka. Des deux disque na bino ezobima. Disque o eza disque o eza na ben sanité te. Eza disque oyo boko comprendre que no a masolo ngo ezala ndebo. Bien mapé ya ba danseuse pe za la pe moi bien. Ah nengo zolo ba on a créé pe image moko be héritier Watanabe bien o ba soutenir. Balati kitoko ya kosakana te. Ce qui otali ndenge balati tu ne croiras pas. Là, je te l'assure. Basé là-bas, clip et bima. Basé là-bas, clip et bima. On comprendre que non, la team Wata, c'est une musique intelligente. Tu as monité que non, na Bernadette Massengo, ayeko zongi sa rumba ndenge zalaka. Rumba ba joba koma obina rumba na luketu. Est-ce que rumba joba obina rumba luketu? Jofo bina rumba ya mapika, to rumba ya makolo. Parlons de ça. Rumba ezongi na nzela. Mutambwe fidie rumba ezongi na nzela. Sikoyo bozela michopo, bozela mitema, bozela bapumo, bozela barat, bozela bafua. Il y a la team, pardon, il y a album.
retirada parce que oyo bimaki ezala nango ka lipapu ekangi partout boyoka banzembo oyo eza na kati ya disque oyo mon frère Julien mais loko malamu eza kaka ke bensanité eza ti dis-moi la moins de 3 personnes partout dans le monde na pesi yo mbote ya trop pe na remercier yo ya trop na obosa na opesa mbote ti na Glody Matabisi oyo ya ngai ya palais petit na ngai na niveau Irlande wana conseiller privé na kopesa mbote na Cédric Aloy Sambouisa mon pote mon ami ya Odilon Mampuya ya Bodilon merci pour les soutiens Vienanga Alex Mwini ya ba Alex merci pour le soutien Papi Zeka ya ba Papi merci pour le soutien na robota na te Papi Masutation wana ya nga vraiment ya palais merci pour le soutien Viens ngai Aimé Tuzolana promoteur ya solo promoteur ya makambu promoteur oyo azosala ke makambo ezala ndenge bato bazolingela makambo ezala petit nanga Bougra coach na repesa petit nanga fiston grand drummer bato non ba découvrir été mais yazala na musique ya Nzambe petit bambote ya trop na repesa mbote na mon commandant Eden Maonso. Au Moni, quand on parle du diable, on voit sa queue. Dans le bas qui les promoteurs les plus intelligents, les plus sages, les plus gentils, les plus doués. Et mettre Zola na l'équipe ils sont na yeba yete mena boka qui est déjà. Donc voilà donc makamboza bien na ebisho qui na repesa mbote na non liponga Celestino en direct ya Chine. Na kobosa na kopesa mbote te na Dodi papa na Dodina aza na Chine donc bango ba contrôlera Luanda na Chine non Celestino liponga na Dodi papa na Dodina wana ma fo boaka bango papa soko boaki bango na ebishio ke ba kozalaka na yo juntu to kozalaka tamu juntu donc baza ba jeune o balingaka émergence ya bato na vie donc ba mbote ya trop na bango bambote na batu tout o balingaka biso masananga koko ya mboka Abraham na niveau ya France wana ba masaboza ebele dadi mula na bino yeyo Blaise Ngoma naza na kati ya la team wata malade sili mikolo pe na voyager te naza na kosala la bino musala o bino bolingaka Rodrigue Kantouf na kosala et leader Pontiac Ngayo na zongeli musala écoute chapeau na Francis Dibaya il fait bien son travail wanaza netili pasananga so bomoni dadite na lobaki yango bo pesa ye confiance bo pesanga donc na beteli maboko donc mon patron Gogan moto na tembe muto makambu l'homme le plus compliqué du monde bambo théâtre moni ndenge ben mais compliqué batu mon patron on a pêché mbote na pêché administration mobimba mbote na pêché ba musicien na biso tout mbote et bozela album le 29 oyo beaucoup comprendre merci nayo Julien Botalatala et voilà quoi donc merci na masana biso cameraman merci encore pour une fois ndenge bossi sacrifier ko ya ozwanga donc mikolo yo ngana zaza na ngamo 3 na tuzola na quoi po bato babosa na teke na tanga na ISP va former ba pédagogue si qu'on azalaka trop na promo aimer tuzolana pour to pesa na moi ba idée ya ba pédagogue quoi donc voilà donc makambo ezawa. Merci beaucoup Makamboza, un grand merci Junior Kosi nakati à Paris, un grand merci na Yves Mavambu nakati Allemagne, na mon Yves Mavambu na mona maman Bundes Image TV, en tout cas un grand merci na ba tout vraiment botala biso Daninzi la nakati Irlande et pourquoi pas na yemoko moto babengi na koma maman Elisa Pedro, un grand merci na Corneille Nzozo et pourquoi pas na Jevone na bébé Marlene et pourquoi pas na yemoko vraiment Jordan Tantine Bota la mère Milan Bela Dinganga na pesio bambote siko zali en tout cas tozaki bongo na invité na biso porte-parole ya orchestre retirada et orchestre
la team Wata, Dadi Mola, ouais, vous l'aurez bon, on a groupe, porte-parole et puis directeur marketing. Okay. Porte-parole et puis directeur marketing, il y a la team Wata, hérité Watanabe, pour tout le monde est solo qui n'est vraiment pour s'abonner à la chaîne Nabino Talelo News 10. Nous allons toujours numéro Zawana pour nos remarques et puis pour nous passer une émission et puis mon marketing, il y a ma solo, on est toujours Mère Bela Dinganga, Mima Wetu, Bambote Sigo Zali vraiment, Nambote Nabino Nyonso, Lisusu na Bandeli, Lisusu na impresario Claude Ndombasi. Elisa Pedro, merci beaucoup vraiment. Tala